bandeko irigeant na kanisa bolandi na France 24 balobeli makambo oya voyage na zoloba me balobi likambo moko ekoki kobangisa bino na kanisa lelo kaka bokota deja na télévision wana bakobandela information balobi ke soki mwa mobulu moko esalami na clôture o babengi frontière ya mboka o nalobi ekangami o bokokita o bazopesa bambata na mboka o ezali ya Schengen. Bobanga te, bo continue kozwa mbata pe koya. Boyokanga na matsabino elengi pe na kitsabino motema. Nzela poto ezali ya kofungwama. Ovandi kidiba orate kokota. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa na France 24 boyoki malamu mboka oyo ya Schengen, Pologne, balobi ke mboka oyo ya ngambu ya Belarussie, batu bakoti na mboka oyo ya bango na minduki, donc bambila ya mboka wana bakoti au moins 300 km na minduki soki 3 km. Tango bakutene bambila kuna bacharge minduki na bango, sima bakoti na bakamyon na bango bazongi. Alors bato mboka wana Belarussie balobi eza lokuta pote baza na posa babakisa toujours bambila na frontière po bazobanga ba immigré. Bandeko wana makambo esalamaka. Menga na koloba te soki eza lokuta to ya solo. Me loko na koloba na bino bango bazo continue kopesa bambata. Ya 30 jours, ya 90 jours. Même na kati information ya lelo bazo lobelango. Soko talinga osilisi kende na France 24, même na ordinateur, tala direct à lelo, même na TV bazo lakisango. Alors bandeko eloko mususu ekobangisa bino balobi bato 8 bakufi na bamalili deja na frontière. Bandeko bokanisa teke ezali ndenge boyokaka frontière o bakende zwaka dingi na Turquie fo bokota na camion zamba soko komi kuna moya kozonga eza te. Non, eza bongo te. Wana eza poto. Donc bamboka ezangaka te pene na frontière. Awa na poto après 3 km bango balobi mboka ezalaka kaka. Na mboka wana batekaka pe biloko kolia. Na mboka wana batekaka pe eloko komela, batekaka pe eloko kolata. Na mboka wana okoki kozwa pe bis ozongi okelala na moto. Soko mono kangami wana na malili. Me bino moko boyebi ba oyo bakangamaka na malili balingi bakota penza na makolo bango moko na voie normale, voire même balingi niko dépenser na bis to na train. Na makambo mususu na koloba koto te ponga na zolo bakaka makambo yo eza logique. Bandeko bondima te bato bakotaki muke mutu selonga bakokozala toujours kuna mingi si bakoti kotoyo pamba te kokota ezali pete le plus pete koleka lemba. Non, lemba ya matiti koleka malemba. Yangwana bandeko o nalobaki bokende zwambata bokende kozwa bango bazo continue kopia mbata bitumba moko te eza na mboka wana pe ekozala batu moko pe te bon nayebi te so bakotaki na mboka oya Schengen na minduki
mais soki bakotaki bongo nde bakangi bango, mais lokola bakangi bango te toyebi te soki eza solo, mais bango bato ya Belarussie balobi eza lokuta, mais bango bazo continuer kopia mbata bakotika te, pe bazo continuer koede mutu oyo alingi akende na Schengen sans ke batala soki oza na mbata soki oza nango te. C'est juste pe ekokozela solo mutu akufi na malili to bato bakufi na malili balali mingi wana na frontière, pamba te boyebi bandibu mundibu soki avandi esika wana soki bolobi awa kote oyo kokota te tokochange basoda vomi ezongano ozwa moto, soki alobi akozala kaka wana akokozala ntango mosusu mpe akufi, me na ndimi te na ngambo moko to na ngambo ya kote oyo to na ngambo ya Schengen batalaka moto aza kokufa bakipe ete antuka wana ekosalama te. Me bandeko eza normal fo bapesa information ya bongo, pamba te po bino ba oyo nalobi boya kotambola d'avance. Nga nazotinda bino te bokatisa na ngambo, nga nazoloba na bino boya bosombi biloko botali Belarussie boki Afrique bozongi boye kotambola bokoti basala théâtre ndenge bolingi bozongi. Nga nazotinda mutu takati loba soko oza mpe na mbatano ya Schengen okatisi, me nazoloba kaka na ndenge bato mosusu oyo ndenge toyebi kaka ndenge bakatisaka ata bayebi pekisami mesi bakati. En tout cas selon nga namoni baza ebele bakatisi, mais eza selon nga. Mais bino boya kotala poto eza elengi, nzela oyo efungwami eza poto eleki banzela tu oyo bozokalikile bokende po boya komona poto, po mboka wana Belarussie eza poto mpe eza na bote bokosala liboma te, eleki meme bamboka oyo eza na Schengen na bote neti bagrèce wana, eleki bamboka ebele na bote na kosa bino te. Soki mpe ndenge nalobaki moindre likambo mbongo esili yo tobungisi bapapier, zala sir okokufa nzala te, zala sir okolala libanda te, zala sir okozanga perte de pièce te, mpe zala sir okozala na posa ozala kaka wana oyoka bilengi. Yango bandeko nyonso oyo babandaki bademarshe oya kotambola, oya kotala bametro ya mboka wana, oya kotala batram, oya kotala culture yaka, oya kofete bonne année elongo na bandeko na biso ya mindele ya Belarussie, omona badanse oya kotombola lokolo moko ya kosote, omona badanse bazobeta baflite, omona babale. Soki mpo olingi okende tala bafoire biso a bafoire efungamaka nango partout, olingi botala basirke omona basirke ya minene yaka okokota bien kotambola okozala vraiment kitoko. Olingi osomba basapatu ya sika olataka sapato ya sika baboti ya mystique na bapoili na kati, antuka yaka omeka yango mpe mona ndenge esalaka na lokolo. Bandeko oyo babandaki démarche boya botika te poto oyango otamboli ozongi na talo ya moke, poto ya komona pasi te, ya konyokama te, meme ya kozoka eza te. Bandeko ba oyo baye nzela wana bopesa bango témoignage deja ya bilengi oyo boyoki na koya na facilité moko eza difficile kokende na 7 km ya leka mboka oyo ezala kaka kote wana ya mboka mosusu wana, eza facile koya na mboka wana Belarussie, eza facile okutana na Papa Robo, okutana la baronne Karine Mokonzi, pe oyoka pasi te otambola kaka na moto na bavion na bis ya moto na bachauffage, ya train ya moto na bachauffage, yo moko bien miné ozotambola ozolia bagateau bacroissant ozomela baji modèle olingi ozoka penza ke ici c'est mikili naza na poto elengi ya poto. Bandeko bokende bozoba mbata kokita kaka na avion na mboka wana. En tout cas soko bandeko elengi te benganga banda kofinganga sala ba video
bato baseka pe bato baya susu te. Mais la kosa bino te chance oyoyo soki boratango na lobi te bokozwa chance mosusu te. Mais likamba boye occasion ya boye moto ya poto na $1000 na 1200. Ah te poto pe ya solo poto pe ya kitoko na kimia nyonso makambo te okoma kolela okoma kolapa obeta ba prière na nobeta te obeta kaka ba prière oyo betaka okomisa nkolo poto ya pepele na talo ya moke eloko bien mutako melo azate ganki azate yo moko na ambassade yo moko na billet na osombi yo moko na réservation elengi to elengi te mbongo no ebele obombi ozwi kaka mbongo moke na se ya $2000 obebisi mbongo na yo wana te me osombi tike oyo ka elengi ya poto babeteli yo mbata okota na avion oyebi ke ntango na kokita bakokotisa na musique bakoloba soyez le bienvenu ntango kokota kuna bino moko boyoki balobi na France 24 nayebi te solo bambila kote kuna bazo ede batu bakota na Pologne menga na koloba wana eza illégal na kokotorizango te na ndenga mukolo bon na ndenga mwana muke ndenga mukolo te wana eza bien te ngai kaka boya poto penza poto ekomi elengi ebakisami elengi oyo amoni yango maseki oyo akokosama en tout cas etali ye yeba chaque fois ozovanda na ndako na yo na mbongo poto na poche ozozela gank ozosouffrir ke moto azwi avion akiti azoka bilengi moko azopona bafromage oyo akolia azopona bapate oyo akolia ayebi ke pate oyo ya nini o pate oyo ya nini o pate oyo ya nini o jambo ya nini o jambo ya nini o jambo ya nini oyo vin oyo nani ya mboka nini esali combien d'années pe azomela azolia yo fele pe ya moins cher bandeko poto efungwami. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour,
balingaka elengi ya komba congolais TV vraiment ngamona naza wana chaîne na biso ya kitoko ya boss na biso JP Kiama taka ye boss de boss ya nyama ya danger donc tobakisa moto alongola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai babosi bazali babosi bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.